Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote mingi na bina surtout ba bolinga kama mama ile ani tu na pesi no ba mbote ba ebo ma vie puis muko wazim. Est-ce que vous allez bien? Ba yebanga boni bino boza bien, bonne santé, bon malamu. Ba bino mama ile tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo ba telaki mezali. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Ah, aboka mataba mbote na bino surtout famille du cœur. O bolinga mama ile ani tu na baka na le baraki bino ba botala nga na benga kabino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille na benga kabino ma famille du cœur. Merci mingi na bien surtout au dispositeur na bino pona otala maman Eliani tout pona ko maman Eliani tout. Merci na ba ozo sepa biki Eliani tout en tout cas sala biso bien ozo sala biso ba bilubu na biso vraiment ezo sala biso vraiment bien makasi. Voilà les lots tozo kende ko lamba tozo lamba soso na biso tozo lamba soso ya pamba te tozo lamba soso na ngai bon mona ki ngai lobi na zekina marché na biso ya noisiel ngai yango yo na yaki na ngai na ngai tozokende kolamba yango na kati ya soso mingi tolamba ngai na biloko mosusu tozolamba ngai na kati ya soso tokolamba yango ya pamba te tokotia yango mosaka. Voilà, tozolamba ngai na soso pe tozotia mosaka na kati ya ngai na biso donc tozolamba soso na ngai na mosaka. Voilà, soso ngai mosaka yango biloko oyo tozokende kolamba sikoyo. Nabimisa mosaka na nga isi mosaka na tia yango na kati ya sani po eza ya boite. Voilà. Papa moi bisinga mama ni tosala bien biloko ya mboka bien makasi. Mama tinongo lamba biloko ya mboka boyesa kitoko makasi. Toliaka pe biloko ya ndenge ya mboka. Ba mama tolamba ka vite fait hein. Kana saka mamba mbango na sisa vite fait. Moi vite fait no surtout te. Mo faut ko lamba malamu batu bazana ndako bakoka kolia bien. Alors, to banda kotala déjà ndenge na tokata kisoso na biso. Soso yango na sina kati yango déjà na pelisa kutu moto. Voilà. Soso yango na sina kati donc na sokoli soso na nga vraiment kitoko makasi. Na sokoli soso na sokoli yango na mai ya moto. Viande na sokoli yango vraiment na mai ya moto. Bomoni na kati yango vraiment na kati yango vraiment kitoko nde bomoni na chepe mai na nzungu te. Na sokoli soso na nga na sokoli yango na mai ya moto. Soso na nga aza soso neti ya kotambola aza so kotambola aza soso ya nini te. Aza na ye nini aza wilki te plus vera pe te. Aza soso ya bomoyo batekaka na marché. Bomona mokwana na kisa bino soso 4 na bina lambi 2 etikali 2 wana etikalaki yango na olamba siko lelo nazolamba yango moko te nazolamba yango na ngai. Voilà, na kotika yango avana chamai na kotika yango etoka yango moko. Awa toza na mosaka yango yo. Awa toza na ngai nazokende kubungisa ngai na ngana dongola ngai na ngai na sina bungisi matungulu na nga ba tomate matungulu oyo nazokende kocha yango boye na kati ya soso po atoka na épice. Soso etoka na épice yango na chango matungulu boye na kocha mai te na kotika yango moko nanu ebimisa mai nango na kocha mai te na kotika yango boye etoka sukoli soso na malamu ngala sukola soso na sukoli yango na mai ya moto na tie yango mungwa na tie yango na cube bomoni cube. Voilà, cube yango na tie soso na ngai mungwa na tie yango na cube na tiki yango na finiki na tika yango etoka. Après to continuer nzela lokwa soso ezotoka wana nga nazodongola ngai na ngai yango yo wana nazodongola ngai so dongola ngai na kati ba ingrédients mususu pona to continuer elubu na biso ya lelo. Voilà, wana na bandi ko dongola ndeto lobaka nazodongola ngai bandi ko dongola ngai na ngai yango yo ngai yango yo naza ko dongola. Voilà, merci mingi ba maman, merci mingi na ba papa parce que ba papa pe boza ko benga bozo sepa na ba elubu
bobi tolingelaka yo nde boye mama ele ani tu boye nde bolingela ngai c'est bien kwa bolingela ngai nde boye eza malamu mingi voilà donc biso wana tobandi kosala na bandi kodongola oyo tobengi ngai soso na biso eza na moto eza kotoka voilà soso na moto koto nazodongola ngai nde nalobaka ke soki ozolamba kozala pressé te se concentrer na kolamba mpo okoka kolamba malamu. Bien manger c'est le début du bonheur. Ce n'est pas pour rien bahôtel eza wana ba 5 étoiles ba 6 étoiles okoti otuni mpe eloko ya kolia mpe yoka motuya. Oui, bien manger c'est le début du bonheur. Alors soki ozala nzoto kolongono lesa nzoto no malamu c'est bien. Ozozwa soin ya nzoto no, so ozwi soin ya nzoto na yo te ya santé na yo te moto akozela yango aza te o yo moko fo ozwa soin ya santé na yo. Sikoyo ya bana yo motu mpe fo ozwa ya sheri yo mpe motu fo ozwa. Voilà wana biloko na biso eza kotoka ngai yo nazodongola ngai na ngai. Ngai yango wana na kodongola be ngai toyo tokolamba mosaka soso batya ngai na mosaka yango nde lubu ya lelo wana soso ezotoke. Voilà bandeko ba mama na ba papa bozotala ngai wana kana na otu biso ke soso na biso eza na moto achaka mungwa kaka na mwa cube kaka cube te me cube wana sikoyo na dongoli ngai yango na dongoli yango sikoyo na sokola ngai na nga sokola ngai eza na bele po sokola yango malamu oza nzungu na mibale osuko na nzungu oche na nzungu mosusu usuko na nzungu oche na nzungu usuko na nzungu oyo oche na nzungu mosusu. Bon nde biloko na nge ezotoka bongo bwakeli yango mwa pima epesa yanga pimbo eniki wana ndo osukola ngai na ngai. Voilà mwa eau tiède eyaka makasi ati wana mwa eau tiède kwa makasi yango malamu. Voilà sima ya liboso natie sima ya mibale sima ya mibale yango natie na matiti makasa fo osokola yango malamu. Chema ya mibale sosko apenza makasa kobondela mai te mama. Soso pa opesa nga ntunga moko awa etika nasuki mai natie 3e fois. Voilà
Voilà. Voilà, là maintenant la tiens la moto. La tiens la moto, hein? La tiens on peut la moto. Au côté, soso pe ezotoka nango kitoko. Ezotoka nango bien bien. Voilà, sikoyo nakata matungulu mpona kosalela sauce. Tungulu na ngai na kati na sokoli yango nga na sokola toujours tungulu. Na longoli poso pe na sokoli yango. Pilipili epesa pimo moko kitoko, hein? Ndio ntunga. Tunga moko kitoko. Omona kila cheki na mai na soso te, soso moko aboti mai na ye. Ye mo azobota mai ne na chango mai te. Voilà. Naza ai na ngai ngoyo. Là nazotia mwa ai o na kati ya soso etoka na kati kuna. Ai etoka elongo na soso, hein? Ogwa ne kota na kati ya musuni. Mbuma mibale ka ya ai. Sokoli yango natia yango na kati ya soso. Sauce na nga na kosala yango na eteni ya poireau. Poireau na sokola yango boye. Fo opanza poireau po poireau pe azalaka na salite na kati po awutaka bilanga. Poireau awutaka bilanga na salite. Donc fo osokola yango bien. Na sokoli poireau na côté ya pembe, hein? Sokoli poireau na côté ya pembe. Na tia na kati ya matungulu awa, na sangisi yango na oignon pour na osalela sauce. Souvent na lamba ka na tomate ya mbuma, lelo na olamba na tomate pe ya boîte, tomate concentré. Na olamba ngo pe lelo. Pour le temps mélange ya tomate concentré na tomate fraîche. Et voilà. On a ngai pe yango ngai kutia na mai te yango mobimisa mai nango. Natie mai na ngai te yango moko kaka. Mai nango kaka.
ya makasa ton sukoli yango eza na mai eboti nango mai yango moko. Voilà, wana tomoni ngai nde na biso binoke na chango mai te. Voilà, ngai na biso na chango mai te kotoka oyo pe ekoki. Nanga kaka etoka boye c'est bon. Tokobelisa yango te po ekobela esika mona soso. Wana ngai c'est bon, na longola ngo na moto nazo chango na mopanzi. Awa soso yango yo. Voilà. Moni soso asukomaki kitoko aza bien propre. Soso na biso yango pe balisi mwa boye po mungu ayesangana. Voilà. C'est mwa boye po mungu ayesangana. Bouye kota de gauche à droite. Milinge che caméra floue. Voilà. Wana ça va. Na che donc soso na che nazolongola ngai na ngala chango na pembeni na banda nazwa nzungu moko na banda na kosala sauce en attendant que soso na biso eza kotoka nazo sala sauce pour na ko gagner temps pour na kovanda ka boye te nazo sala eloko te non soso na nga pe na chango mai te ndenge bomoni yango wana na che mai na kata soso o tekane na sokola kyango. Alors pour na gagner temps lokwa na sina tokisi ngai na nga nazo nzungu na ocha na moto na sala sauce entre temps sauce zo continue toujours kotoka. Voilà ba maman, voilà ce qu'on a d'autre huile na kati ya huile na nga na nzungu na sala sauce hein. Pourquoi on a anticipé parce que lokola la sauce elle est mise dans thé au lieu d'avant na croiser les bras thé na préféré na sala sauce na nga en attendant que sauce na biso elemba na bandoka lingango na bandosala na nga sauce en attendant voilà. Donc c'est comme ça. Moi c'est la carte de cuisine, faut aussi mettre de gauche à droite. Ça va être au monte cuisine baza au simbi a wana mon sale kende. Donc ici koyo ngai na nga yango yo. Ngai yango yo elembi nango na kolinga ezala na frappe yango boye na tout yango boye mais mukie kaka. Tout yango boye mukie faut tika la makasa. Faut kota na kati ya nini. Mosaka hetka la makasa. Voilà. Ah na sina kati matungulu na ngana poireau côté pembe. Et on est na kati. Et la observation que chose a limité remplaçant na poireau, ce n'est pas un problème. Voilà. Ah. Mama bomimbo kai. Voilà matungulu na biso yango na chena moto. Voilà. Matungulu na moto. Sauce côté za kotoko. Matungulu toche na moto. Voilà vile leo tokolamba la tomate ya boîte. Lelo tokolamba na tomate ya boîte. Na yango moka ate na kosala pe na tomate na nga ya mbuma moko ya me moko ya munene. Ya munene pe ya kitoko ololo. Allô, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi je suis occupée, je suis en train de faire une émission culinaire. Est-ce que je peux te rappeler tout à l'heure? Ok. Ah. Voilà. Biloko ezotoka nazolongola na nga poso na nga ya tomate. Longoli poso ya tomate. Voilà, tomate na biso yango yo na longoli yango poso na sokola ki yango. Sokola yango je suis pour la deuxième fois. Na kati yango
Tomate moi monene, hein, tomate ya tomate fraîche. Moko ya monene. Voilà, tomate yango oyo. So banana bandaki na che maite voilà qui s'abîme bien. Et voilà, so na biso ye banana bandaki kolamba ye na che maite. Voilà na moni na savana ko kipe ko banda ko kalinga soso. Limisi sauce nango sauce to nango besoin. Po yango pesa biso goût. Là, quand on a la sauce, quand on a ça, monde mukwa, viande et bantina mukwa boy. La question que c'est bon, sauce est belle. Quand on a ça la sauce n'a plus on a montre. Quand on a sauce, na bon ça awa, na bando kalinga sauce. Voilà. Biloko na biso ngwana totokisi, sauce na biso ya ngwana nde totokisi ya ngonde bomoni ya ngwana. Ebeli kitoko makasi epesi sauce mo ya kitoko ngai yango wana na tuti yango muke kaka mingi te muke tomate yango yo na okindosela la sauce awa toza na oyo to bengi mosaka. Voilà mosaka yango wana sikoyo na bandi ko kalinga soso yango yo bandi ko kalinga yango. Voilà. Voilà, c'est ça. La biso yango wana tozo kalinga yango malembe kalinga soso na biso malembe pe tomate na biso eza ko kalinga malembe matungulu na biso kate to cha tomate. Et voilà. Très attention ceux qui ont kalinga soso po ensuite la sauce et ça makasi. Ensuite la sauce et carabine et sotara. Il faut faire très attention à la cuisine. Pour ça faire ça des bébés, baby makasi le boulot. Là comme à mon lili. Tout ce qu'on a eloko pembeni mpona kofinika soso na yo pour que soki sauté on la protéger. Voilà. Finiki. Voilà. Pour les autres sautés. Alors ben ça ngai elongi te. Wana tomate nanga yango wana tomate nanga ya mbuma yango nati na kati ya sauce et nazwi mpe na tomate nanga ya linzanza comme ça. Voilà. Et toza na sauce bloquée. Bloqué les l'autre on a sauce bloqué. Voilà. Sauce on a mis la kitimo moto po ebela
ezala te ke soso edore kaka likolo na kati ezwi malamu te. Nakitisi moto na nga na soso mpo ezwa couleur ya kitoko ebela bien. Po soki otyaka la moto ya makasi omona soso echange couleur, soso ebeli nango okali yango bien nzoka poso kaka echange couleur, mais na kati echange nango eloko te. yango wana natyaka na petit feu edore malembe. Voilà. Awa eza na tomate na biso eza kotoka naopapa yango mpo tomate eza mwa makasi. Soso yango eza elengi moko mpo na tokisi yango na kibor na mungwa na tungulu mwa ai. Voilà. naofrape yango mpo tomate elemba, tomate ya mbuma ezalaki ya kolemba makasi taki mwa makasi. Voilà, wana totiki yango malembe ezosala makambo nango awa koto mpe soso mpe ezokalingama malembe. Voilà, wana sauce na nga namoni yango ebeli. Maintenant soso na nga nakalingaki yango wana okende ozongisa yango na nzungu oyo na tokiselaki soso mpo na récupérer sauce na nga oyo ya kitoko. Nazongisa yango na nzungu ya monene. Après tozo continuer toujours. Namoni kuna nini na nga ça va. Sauce na nga ebeli nango bien. To récupérer sauce wana. Sauce ekende perte te. Voilà. Voilà. Awa sikoyo toza na ebeli kitoko. Sauce ebeli bien. Totia yango mwa mai. Nazwi sikoyo oyo tobengi mosaka yango wana natia yango na kati ya sauce. Voilà, mosaka na biso yango oyo luki tolamba ngainga ya mosaka. Voilà. Yango wana nazobalola yango ensemble na sauce tomate na mosaka esika moko yango oyo. Donc mosaka mpenza tolia biloko na ndenge ya mboka. Mosaka mpenza eza mosaka eyokana. Voilà, mosaka na biso yango wana tia na kati ya sauce. Mosaka na biso yango wana ezotoka bomoni esangani. Mosaka ezokalinga manzela moko na tomate na sali. Azobaluka bozika te. Voilà. Voilà, soso na biso yango tozungisi na moto. Atie pe ngai. Voilà, ngai yango wana. Ke kati ya soso. Ngotia ngai surtout on a salaki te parce que ngai ezali légume moko batiaki ebele na biloko te. Batiaki ebele te. On a salaki yango ndamu na tiki na kolamba ngo na eloko mususu. Etikali nango na cheka ngai mukie juste pour na opesa goût. Ezali ndunda o batiaka ebele na kati ya biloko te ngai.
batiaka yango kaka moke mpona kolandaka mwa gu na yango na ya ngai surtout. Bomoni awa nini na biso yango oyo sauce na biso bomoni kebeli ya bomoni ezobisa mafuta ya kitoko ebeli na tie mai na kati ya soso mai moke mosaka na biso yango bomoni ebimisi mafuta mosaka mpenza ebeli kitoko ndenge bomoni wana soso na biso yango oyo nde nalobi na tie ngai moke ngai ezali ndunda oyo batiaka mpenza ebele te na kati ya biloko batiaka kaka moke mpona kopesa kaka mwa goût. Alors sikoyo nazotia mosaka na biso voilà natie mosaka nyonso mpo biloko eza ya mosaka voilà. Atie mosaka nyonso mpo biloko eza ya mosaka atie boye ngai moke tolia nde mosaka ngai mingi te moke kaka tia mpe mai ebele na kati te mosaka oyo esi ebeli nango deja mpona kalingi yango voilà comme ça. Nazotia su mwa pilipili moko ntango natokisaki soso natiaki pilipili moko la mpe nazoketiaka mwa pilipili moko na kati ya biloko. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà biloko na biso yango wana eza biloko eza gras to oza na régime kolia te po mwamba aza déjà gras mwamba aza mafuta oyo eza biloko eza gras eza soki mokolo olingi kolia kitoko obi lelo na kolia kitoko nalia mwamba nalia mosaka omoni mosaka na natokisaki yango déjà kuna na kalimaki yango voilà. Ni biloko na biso nde ezotoka kitoko mosaka na naomisaki yango na moto ntango na kalingi yango voilà. Nde na biso meke ngai batiaka yango ebele te ezaka po epesa goût na biloko mais eza po ezala ebele te ndenge tolambaka bitekuteku to matembele ngai balambaka yango ndenge wana te ezaka moke bimaka moke na kati ya biloko yo voilà. Biloko na biso yango wana ezotoka kala mingi te ezobela tofinika yango nano. Et voilà biloko na biso yango wana ebeli totia yango ata boye totia yango na sani voilà. Oyo eza biloko eza gras soki mokolo olingi kolia kitoko olingi kolesa libota kitoko nde okoki kolamba biloko ya boye mais mosaka mpona lokola eza mafuta mingi eza biloko ya kolia tout le temps te eza biloko ya de temps en temps kolia kitoko. Bien manger c'est le début du bonheur ndenge kaka nalobaka wana bien manger c'est le début du bonheur voilà. Et voilà. Voilà mosaka yango wana tabino ba jeune nanga de temps en temps bolamba boye po bolia kitoko na ndako. Voilà finissing ya biloko na biso yango wana ndenge bomoni mwa nini mosaka na biso ndenge nasali yango nalobi ke biloko eza biloko mo eza gras ya biloko kolia de temps en temps eza ya ntango nyonso tu te po tokoma kokima bamafuta na nzoto mpona santé mais elobi mpe te ke tolia malamu te il faut tolia mpe bien. Bomoni mosaka na biso ndenge ebimi mosaka na soso na ngai voilà. Wana tokomi na suka ya elubu na biso so nazala kobima te bonga bomona nga mona vanda ndenge na mina fufu nalia mpenza. Bo partager vidéo bo partager na bandeko mosusu oyo bayebi biso te oyo bayebi chaîne na biso te bo partager voilà. Bo partager na bandeko oyo bayebi Eliane Nitu TV te bo partager na bandeko mosusu bayebi biso oyo bayebi chaîne na biso te natiaki bo mpona na pandika mpona mona ba viande na biso misuni na biso ndenge ezali
Partagez. Bandeko ba biso te ba ko pe kota na chaîne na biso ba s'abonner so zamba liboso kute na nga s'abonner na Iliane Nitu TV. Ko bosa te activer cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anu benshene bana betu. Bon, bisous. Bye bye.